bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema liberi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona tera kananga bataba ya bomori tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine, na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote. Na bino nyonso tu bozu occasion ya kolanda yango na esengo nyonso to fongoli yango na ngamba présidence pour na kotal sabino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki weekend eleki na cité ya Union africaine émisseur ya président Sassou Nguesso ministre d'État en charge ya aménagement du territoire ya Congo Brazzaville Jean-Jacques Bouya oyo ayaki na message ya président Sassou Nguesso le même jour ayambaki délégation ya commandement ya force terrestre ya armée ougandaise pe ba officier ougandais oyo bakambamaki epa ya chef d'état major ya ba FRDC général Christian Chiwewe ba détailement obokoso yango na basango na biso ezali koya to poursuivre édition na biso pona kotali sabino ke na souci ya ko améliorer ba conditions de travail administration ya Sénat de honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na ba membre ya bureau ba visitaki weekend eleki ba service administratif pe a remetaki mituka epa ya ba personnel bolanda ba détaillement. Bokutani ya liboso oyo na ba personnel ya ba service administratif ya Sénat ezalaki na cadre ya ko améliorer mosala pe ko permettre franche collaboration entre nouveau bureau ya 4e législature ya 3e république ndenge secrétaire général ya Sénat atalisaki na maloba na ye ba défi oyo zoko ranger ba service administratif ezalaki évoqué au cours ya échange oyo tomoni bongo déficit ya baloko oyo ezali moko ya ba problème majeur et pa wapi bazali ko souhaiter que Sénat ezala doté na propre immeuble nango ono ya bureau honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge après avoir koyoka bango malamu alaki bango nanu ba nécessaire pour être et permettre bango bonne collaboration étant donné que administration ezali épine dorsale ya institution en tant que président ya Sénat ya 4e législature ya 3e république a talisi ndenge ezali devoir na ye ya ko moderniser institution oyo pour etika la grave libela na mémoire ya ba génération oyo ezali koya après échange pe débat ngonga eyaki ya remise ya ba clé ya ba bis et pas ya ba personnel ya ba service administratif ya Sénat mituka oyo eko permettre bango pour na mobilité peu confortable ya ba personnel na simala yango
pona kosukisa activité oyo. Président ya chambre haute ya parlement honorable Jean-Michel Samuel Konde Kenge asalaki tour na 18 bureaux oyo ezo composé Sénat département par département na kolekaka na salle ya ba séance ya plénière ya enregistrement pe ya ba bureau d'études ya division de finances. Speaker ya Sénat atalisi idée précise na ye ya état de lieu pona kosunga pe ko valoriser grande institution ya république oyo. Jour na Paris, ezali bongo président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe a visité ki week-end eleki ambassade ya RDC kuna na France oyo euti bongo kozala réhabilité na grâce ya appui ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Héritier Mapinde mi apesi mino ba détail. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, ayambamaki epai ya ambassadeur Emile Ngoïka Songo, peba personnel ya ambassade, et l'ongona délégation ya ba députés nationaux ou ba accompagné qui kati na bango rapporteur Njoli, honorable Riziki Maneno, honorable Patrick Mouniono, honorable Dorothée Madia, honorable Adel Bazizane, pe honorable Guy Mafuta. Après moi accueil ambassadeur Emile Ngoïka Songo, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a commissaire initiative oyo pe Moussala et Salimi et pa ya ambassadeur Emile Ngoïka Songo na tête ya mission diplomatique congolaise na France na leadership éclairé. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après ba échange, professeur Emile Ngoïka Songo a sengaki na haute na ye, aeba na ko marquer, aeba na ko visiter ba différents locaux ya bâtiment oyo et comme lelo ko sa la fierté ya mission diplomatique ya République démocratique du Congo na France. Ba locaux ibele elati elamba na yango ya sika. Na esengo wana na visite personnelle ya ambassade, bango ba komaki pene ya ambassadeur Emile Ngoïka Songo pour na photo de famille et l'ongona président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe et l'ongona délégation oyo ba accompagnaki. Totikala kaka na ngambo ya Assemblée nationale pona ko signaler bino ke na kombo ya bureau de rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli a réceptionné ki na maboko na ye premier président ya Cour des comptes Jimmy Mungangangwaka oyo ayaki na rapport général ya contrôle ya exécution ya loi de finances 2022 pona reddition de comptes ya pouvoir central pona exercice 2023 ba détellement au bokozango na édition na biso ezali ko ya les grands leaders d'opinion Brège Engali a salaki adhésion na ye dimanche 13 octobre na parti politique babengi bongo Union Congolaise oyo autorité morale nango ezali bongo professeur Daniel Mukoko Samba bolanda ba détail elongo na Fabrice Lundombi pe Héritier Mapinde. Cercle culturel, sociétaire et yinda kinandenge ya kosakanate kuna na commune ya Maluku ezalaki oniati moninga pe osengi pardon. Plus de 5000 personnes mobimba bayaki ko répondre na rendez-vous monene, rendez-vous ya nini, ya adhésion, ya les grands leaders d'opinion, Brège Engali Obama Firi na parti politique babengi Union Congolaise, ikona mokuse ya autorité morale, professeur Daniel Mukoko Samba. Brège Engali Obama, leader, akenda ki ye mokote, ndenge bomoni etuluku ya bato oyo bosali komona, azalaki accompagné na adhésion massive na ye na iko, ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba, bana ya Maluku, pe bana ya bisika ebele na ville ya Kinshasa, batondi samaki ebele na espace culturel. Bona koyoka, eloko nini elingaki esalema, nyonso elekaki vraiment kitoko, après ba discours ya ndenge na ndenge, ezalaki ngala ya signature ya fiche d'adhésion. Et pas wapi Brège Engali Obama a signé qui fiche d'adhésion nde epesaki enzela ya kokota directement na parti babengi iko. Boye secrétaire général ya iko apesaki chapeau ba symbole nyonso ya parti pe oyo etalisami ke azali désormais membre ya Union Congolaise, parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba oyo azali vice-premier ministre pe ministre en charge ya économie nationale. Nyonso elekaki vraiment kitoko ya Kosamba ezali te, popularité ya Brège Engali Obama ezali ya ko démontrer te. Na occasion wana ba chef coutumier oyo bazalaki présent ba pesaki pe ba symbole ya pouvoir coutumier ndenge bozali komona
bapesaki ye trophée mpe bapesaki ye kan oyo ezali kotalisa ke bango nyonso baza na nsima na ye. Kaka na même occasion, Asbel babengi Observatoire congolais pour la bonne gouvernance et sociale baremetaki ye brevet de mérite en tant que meilleur acteur social et culturel na misala kitoko pe ya malamu oyo Bridge Engali Mfiri Obama azali kosala ya kosamba ezali te. Na suka ya cérémonie boyo kaimoko les grands leaders d'opinion ndenge alobi na micro ya Info Lingala. Na lelo ezalaki journée na ngai Bridge Engali leader ya Kinshasa ya kosala adhésion massive la population na ngai na nsima nde toyaki kokota na parti politique Union Congolaise oyo ezali ekambami epai autorité morale le professeur docteur Daniel Mukoko Samba. Message na relation na population ya Kinshasa mobimba ngai leader ya Kinshasa naye koadhere parce que nalandi vision oyo parti Union Congolaise eza pour l'intérêt ya peuple. Tomoni yango na ndenge nini le professeur docteur Daniel Mukoko Samba azali kobunda mpona vie chère elongo na mwana mboka oyo bato nyonso bazali kopesa lomemia ezali mama Judith oyo azali premier ministre na biso mwasi na mayele oyo aye na mbongo wana mpe topesi longonya na mokonzi ya mboka grâce na ye nde oyo tomoni lelo carburé kiti toyebi ke na mikolo tozali koya biloko ya kolia mpe kokita yango tokoti na vision ya mwana mboka le professeur docteur Daniel Mukoko Samba na vision aza nango na mayele aza nango na intérêt aza nango mpona Congo toyebi ke demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Moto azali leader ayebanaka na bato oyo bazali kolanda ye nsima. Plus de 5000 personnes batondisa municipal culturel sociétaire ya Maluku ezali kotalisa ke Bridge Engali Obama azali moto ya bato matembele ya simandako plus fort que Bridge Engali Obama tu meurs. Nabokambemi ya grand chancelier son éminence cardinal Fridolin Ambongo, le recteur ya université Omnibus père Christian Ngazani basalaki plutôt lancement ya année académique 2024-2025 oyo e bandaki na messe monene pe esukaki na séance académique kuna na campus oyo ezwami na Sayo na commune ya Kasavubu. Fabrice Lundombi, Stéphane Skande bazalaki kuna na compte Info Lingala. Ezalaki sous la grâce ya Saint-Esprit ya église ya Kinshasa nabokambeme ya grand chancelier cardinal Fridolin Ambongo messe munene oyo esalemaki pe eleka kitoko. Sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Wana maloba ya yemoko son éminence Fridolin Ambongo oyo azalaki représenté epai ya monseigneur Carlos Ndaka. Ambiance ezalaki ya kosakanate ndenge bino moko bozali komona pona retrouvaille oyo ya lancement ya année académique 2024-2025. Recteur Père Christian Ngazani elongo na ba membre nyonso ya comité de gestion ya université Omnibus, ba professeur, ba étudiant pe ba personnel administratif nyonso pe technique bakisa ba invité ya ndenge na ndenge. Rendez-vous ya Saint-Esprit po esalake ba enseignant bayeba kopesa le meilleur na bango moko pona année académique mobimba ya 2024-2025. Na omeli na ye monseigneur Carlos Ndaka asengi na bango nyonso excellence na séance académique oyo ezalaki nde leçon inaugurale oyo motei avandisaki yango na unité bomoko pe ba valeur. Malgré mokili ezali kokende na kobeba bino awa na Omnibus bobatela ba valeur oyo ekosalake transmission ya ba enseignement na bino ezwa penza esika epai ya ba étudiant esengeli boyebake université Omnibus bango bavandisa ba valeur na bango na devise oyo science, conscience pe excellence. Nasuka Père Recteur Christian Ganzani alobaki boye na micro ya Info Lingala. Merci mingi lelo ezalaki molulu awa na université na biso ya bobandisi mobu ya mate ya masika année académique 2024-2025 to bandaki na misa pote ndenge tata episcope abaki na mate ya maye soko nzambe asali na biso elongo te mosa na biso ekende liboso te yango wana to beleli elimo santu pote aza na biso akamba misala mi ya biso pe na sima
tozalaki na séance académique toyoki mateya professeur Jacques Kouzia apesi biso mateya ye auti kosala thèse ya doctorat na université monene ya Rome ayebisi biso boni Yesu amibondi bo awa ye amibondi alingi mpe te biso bakristu tomibonza mpo te tosantisama tozwa libiki. Monsieur l'abbé Victor Ntambwe, secrétaire administratif et financier, Yepe Azangaki Malobate. Rentrée académique, il va dire, aujourd'hui, ouverture, il va dire, lelo, que là, si, pour ya, baye, ya l'icolo, les classes montantes, baron, barobanda, lundi, mais pour ya, baye, ba débutant, il y a la classe de recrutement. Lundi, nous avons un séminaire, de formation pédagogique. Pour l'accès mi misano université eskani ni bakoy ko tuna motuna songolo to motuna pagala pote bai bakobunga te. Honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba boyeba ke abetaki tour poso eleki kuna na école pona kotala avancement ya misala oyo ezali kosalema kuna sur place asolola ki pe na quelques parents la dilandu héritier mapinde mbapesi mino badeta élément. Honorable Nerombungu, Fumabanga Moyo, Oyo Azali Bongo, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba, akitaki moko en personne lundi 7 octobre na complexe scolaire Mama Pemba po na kotala ndenge nini misala ezali kosalema na chantier oyo ezali kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazali kotonga ba bâtiment mususu po na ko permettre bana baya ebele pe batanga na ba condition moko kitoko. Honorable Nerombungu a profitaki na occasion po na kotala ndenge nini ba cours ezali kopesama apesaki quelques tenues et pas y enseignants pour nous permettre bango bazala toujours propre pe sur place akutelaki na quelques parents ba solo laki ba pesaki ba doléance na bango par rapport ya enseignement ndenge ezali kotambola. Honorable Nerombungu a profitaki pe na occasion pour nous prodiguer quelques conseils et pas ya ba parents afin que bango pe ba ye ba ndenge ya malamu ko encadrer bana oyo bazali kotanga na complexe scolaire Mama Pemba et sukaki wanate. Honorable Nerombungu asalaki tour ya école mobimba pour na kotala ndenge nini makambo ezali kotambola kuna pambate complexe scolaire Mama Pemba ezali école oyo ezali kosala fierté na République démocratique du Congo en général pe na ville ya Kinshasa en particulier na Esengoana. Quelques enseignants balobaki boye na micro ya Info Lingala. Pour remercier sincèrement Nzambe d'abord et puis excellence Nerombungu. Vraiment biso azang sa biso maloba pour essayer loko moko inattendu. On ne savait même pas que akoka ko sala biso surprise oyo. Ayi biso bilamba oyo biso nyonso toza plus ou moins 150 matins. Ayi biso ngotola taka autant tozotangisa bana tozala très à l'aise ba poussière ba créer et bebisaka bilambo to yaka no musalati. Yango to sengi un grand merci. Nzambe alola abakisila ebele. En tout cas, eza impeccable. Tozongisi matondi na mokonzi na biso son excellence Nerombungu Fumabanga Moyo na penser na biso balakisi bilamba na biso tango tozosala musala tozotangisa tobeba te kozali na cadre tozala vraiment propre. En tout cas longonia na ba œuvre na ye kozali kosala donc akende kaka toujours likolo. Maison de soins Majimarefu Oyo et Kambamaka et pas ya docteur Zimamoto baza ko traiter plus de 99 maladies pour na bien-être ya population bolanda ba détail elongo na Christian Kengebeni. Baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba maison de soins Majimarefu ya mwana mboka l'international docteur Zimamoto Oyo azwa ba diplôme de mérite et belé pona expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies: épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo pasi, rhumatisme, hémorroïdes externe et interne, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produits très efficaces
sur base ya baplante naturelle. Pe misusu ezouta na mboka ya bapaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique pe Canada. Ba appareil ya Ouake eza na pointe pona ko accompagner ba guérison ba examen ezosalema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie ba na Kinshasa boya kosalisa l'examen na bino na prix promotionnel ko banda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati bongo pona samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse à Sœur Boulevard Lumumba, numéro 85, qui colle, référence arrêt école. Pour tout contact, 089 75 27 431. La maison de soins Majimare Fou traitement terrible. Bino nyonso boza na besoin ya impression ya biloko ya ndenge na ndenge imprimerie le fruit de Yipta nde ebongi po na bino baza na ba service kitoko oyo ko satisfaire mosala na bino mijo mabasi ya pesi bino ba détail. Papa, mama, bilenge, bino bato boza na besoin basa la bino mosala ya kitoko esika eza kaka moko na likambo etali ba impression awa na ville ya Kinshasa kobanga te imprimerie les fruits de Yipta yango wana eye pona ba événement na bino lokola séminaire conférence défense anniversaire mariage matanga pe makambo ya ndenge na ndenge place eza kaka moko na imprimerie les fruits de Yipta awa bazali na ba service lokola impression noir et blanc impression affiche A1 AD tina A6 ba impression ba badge ezali kosalema ba tasse ba t-shirt ba kepi ba maillot ba journal de classe ba cahier de communication ba dépliant pe biloko ya ndenge na ndenge otali ofongoli monoko ndeko tunanga nini na $5.5 ya pamba ba ko imprimele yo 1 mètre carré ya badge mosala kitoko ezali komonana na imprimerie les fruits de Yipta mbongo moke mosala ebele mosala kitoko client nyonso atali pe asepeli botunanga nini imprimerie les fruits de Yipta ezwami wapi yo motolingo mona bango kanga adresse yo bien avenue Lodja numéro 4 mosika te na Imka na commune ya Kasavubu tango katisika ka en face ya Imka okomona pancarte na bango ndenge bakomi le fruit de Yipta esika wapi mosala ezali kosalema ndeko awa na imprimerie le fruit de Yipta mosala kitoko ba impression ezali kosalama ko hésiter te le fruit de Yipta bazali ko beta nyonso dada eloko ya kobanga ezali te pe client asepeli imprimerie le fruit de Yipta awa mosala ezali komona nao lokola esalemi na mokili ya bapaya kasi esalemi kaka awa na ville ya Kinshasa bato misusu bazali kokosa na le fruit de Yipta kuna mbongo liboso te kasi mosala kitoko otali osepeli obengi bato mosusu bakotuna yo basaleli yo wapi réponse moko le fruit de Yipta Ola bino nyonso boza na besoin ya ko voyager po na États-Unis boyeba ke Cyber Café Eric ezali wana po na bino pa pa obetisa ba développer kitoko na ndenge ya kosakana te Nathalie kala kapenda pesi ba détail. Tolobaki boyi mbonga ekoki kasi sikoyo makambo nde ebandi sikoyo makambo ebandi yango malobo suki yango ya koloba yango date déjà connue depuis le territoire ils ont dans l'été octobre et aussi là le 5 novembre alors tu es déjà dans le matériel de besoin mon andi ba fungula bon matériel là on va ngati donc mon konza de le territoire le net au solo bana ba preuve zo la disa OK ba ikolo yo ba période yo et dans la période oyo ba les gablo et komara ba agence de voyage ba restaurant et komara ba agence de voyage au moment na ba comédien ba fongoli ba bigablo na bango ba ekota ba beta développer ya on arrive ça ba na Kinshasa ba matériel ozo mona za qualité à dernière cri tout ce ko beti développer na ba agence de travel au suite fan de sa famille
wana eza sur problème na nga te po bino moko tala ane oyo omoni bavisa oyo nde bomona baordinateur oyo ya sika ya dernier prix bofungola yango bofunga bobimisa na miniti oyo bomona agence moko te bomona sibeka mpe moko te bato bazozwa bavisa baokende ezaka na bagence eretrave alors bozala mayele bokeba baligablo ezokongwa na mikolo ekokoma baagence de voyage ekokoma babeta deve loterie mais keba bato nyonso baganyaki ailleurs bayaki mpana na pete bango prise en charge te prise en charge ekomi très difficile états-unis ekomi na bacomplication grave donc soki oza na prise en charge te moto akoyamba yo te bakopesa yo visa te bakopimela yo yango nayesi bato nyonso oyo obeta libanda eza problème na nga te so obeti libanda na ozwa prise en charge te malembe info lingala ekomi kokóma na suka héritier mapine asaleli bino revue de presse Botepe boyei bolamu na info ya bajournaux ya lundi 14 octobre 2024 tofungoli yango na quotidien La Prospérité concert à commune inaye alobi Félix Tshisekedi a se prononcé pour na avenir ya état de siège Bosimbake ezalaki bongo na conseil des ministres ya vendredi eleki pour na province ya Ituri pe ya Nord Kivu boye état de siège et commune ya suka na yango régime exceptionnel oyo e uti kosala bamvula ibele pour na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi commission moko e bana kosalema bakozana mosala ya 30 jours on a kosala rapport ya évaluation ya état de siège na province ya Ituri pe ya Nord Kivu enfin que baye bana ko se prononcer par rapport ya eloko oyo esengeli esalema soki bakolongola état de siège pour na kozongisa pouvoir epai ya ba civil na province ya Ituri pe ya Nord Kivu yangonde ezali pe souhait ya ba responsable ebele to ba membre ya société civile et ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu ndenge concert La Prospérité à Beti Masolo toke na ngambo mosusu kaka na même journal La Prospérité alobi Félix Tshisekedi azali désigné président national ya UDPS pona oyo etali conclave ya réconciliation oyo esalimaki week-end eleki epai wapi Union pour la démocratie et le progrès social ba fondateur ba dirigeaki congrès oyo pona kozwa ba décision ya ndenge na ndenge entre autres kopesa amnistie epai ya ba nyonso bazalaki lisusu na solo ya kitoko te elongo na parti bango basengi kimia eza na parti basengi interdiction formelle pona bato mosusu bayeba na koutiliser ba insigne to pe ba symbole ya parti na bango boye bakani kosala conclave mosusu mikolo ezali koya na suka na yango ba désigné chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali cofondateur ya IDPS ba désigné ye président national kasi lokola ye azala ba empêchement na mosala ya l'état oyo azali chef de l'état boye fondateur ya IDPS Lusanga Ngele ye azali désigné lokola président ad intérim pour na ko diriger Union pour la démocratie et le progrès social wana ezali masolo oyo ba fondateur ya IDPS a décidé na congrès oyo basalaki week-end eleki toke na journal La Trompette kuna concert à Beti Masolo ya Charles Onana alobi dictateur africain moko alingi a imposer loi na ye na justice française wana ekoki kosalama te. Charles Onana oyo azali écrivain camerounais tango autaki na audience oyo ebengiselamaki ye na tribunal correctionnel ya Paris oyo franco-camerounais oyo ba congolais nyonso bazali ko soutenir pe ba rwandais mosusu bango bazali kolanda ye pona maloba ya kitoko oyo ye azali koloba pona ye a confirmé que boye génocide ya Rwanda oyo balobi ke basalaki pona batutsi yango ezalaki planifié boye ezalaki pe batutsi bango pe babomaki ba utu boye plainte ezalaki déposé na Paris pona komona ye asamba kasi ye asengi na justice française ba se laisser emporter te na maele mabe ya président rwandais Paul Kagame pe asengi na ba congolais batelema batombola bendele ya mboka na bango bamitika te liboso ya dictateur africain oyo Paul Kagame. Nangambo mosusu kaka même journal La Trompette alobi Constant Mutamba a recadré Firmin Vondi oyo azali bongo procureur général près ya cour ya cassation pona oyo etali processus ya désengorgement ya ba prison pona Constant Mutamba ministre ya charge ya justice alobi ezali bongo régulier pe légal ndenge basalaki opération ya désengorgement pona procureur près ya cour ya cassation Firmin Vondi alobi ke ba criminel ebele babimi bangonde bazali kokoba kosala lisusu ba crime ebele mingi penza na ville ya Kinshasa
boye Maître Constant Mutamba alobi opération ya désengorgement ezali opération moko ya malonga oyo eyebanaki na kosalama. Voilà na information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya poko ya lelo. Merci Arrêté Mapinen pour na info ya ba journaux sele biso ya ngonde pesingante la na boucle journal pepe pour na pepe bandeko boti kala malamu. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire